Alda Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez ma sœur Fimbouna Fimbo avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez la bonne cata avec des bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi. Voilà, merci beaucoup. Bandegotou, Bozolanda Biso partout à travers le monde. Tolobaki, émission Pitopale. Tolobaka Biso toujours vérité. Tokotaka na ba actualité. Ba délire na bino ana vraiment. Bochaken piana mwa musika po mikolo yo. Na lingina se concentrer mingi na musala. Soki ken piana zana makila peut-être ya kosola na ba patron. Problème na bino eza wapi. Bino bozoluka masolo ya balabala. Bozoluka bosala ba émission ya kofinga ken piana. Ken piana zoluka ba émission oyo soki asali asilisi à côté si même $5,000 ne atie na poche. Vraiment na kopesa merci na bana poto nyonso tu oyo boyaka na Congo. Bo pensaka déjà na musika ke non ndenge nazokende na Congo wana nakende nasunga bandeko na biso pe oyo bazo souffrir tokoboya te lelo na Congo ba difficulté ezali ebele lelo nazoyamba Prince Yaweli. Prince Yaweli oto bengaka mokonzi ya Versace. Client ya munene ya izini ya Versace. Alors, malgré ba Versace na ye, alataka abebisaka mbongo na Versace, mais azali na mutema ya mawazali na mutema ya kosunga bandeko na ye ba Congolais. Oyo kozala deuxième émission tosala na Prince Yaweli. Je pense nanu bomoni biso na émission moko te tosala na restaurant, soit na boîte, soit na bar moko boye tosala ambiance, tosala ngo émission. Émission oyo touti na orphelinat awa kaka na Kitambo. Prince Yaweli ototika toujours biloko comme d'habitude. Liboso bomonaki biso na homme de veillard, place bakoko bazali. Prince Yaweli alelaki kuna lelo pa otala bana na biso oyo ba famille belé bobengana na bandaku bokomisa bango bandoki akendaki pe atala bango atika pe quelque chose. Alors batu ya mitema malamu boye tozokataka meme ya kosambela nzambe abatela bango abakisela bango mikolo abakisela bango bozu ya muke bazana ngo ekoma ya ebele po ya zana mutema ya kosunga batu. Prince Yaweli, bonjour. Bonjour mon pote Ken Piana. Boni ba séjour na Kinshasa, ezolega comment? Ouais, séjour ezolega bien. Ndeka to sola ina vie na Jésus-Christ. Séjour ezolega na bien pona na mboka na ngayo ebika. Voilà, Prince Yaweli, premièrement nous na peso félicitations. Ozana mutema bolingo, ozana souci ya ko aider batu vraiment. Félicitations na no na art oyo. Outiko sala na orphelinat. Prince Yaweli na habité depuis ye Kinshasa tozomona yo kaka ozokende kaka kopesa badon na habité makanisi wana vraiment eutaki wapi? Ouais, makanisi wana eza éducation ken omoni nde na lobaki na émission oyo to sala ki liboso na lobaki ke nga na koli
na bato ebele na ndako na biso ba Congo ba luba ba Swahili au papa za ko bokola mais toujours pesa bango respect papa il sait toujours que faut jamais penser que tu es mieux que l'autre parce que nzambe wa sala biso aloba teke aza mieux que biso nga papa na mino aloba teke na mieux que bino soko yebi kozala na bato nzambe akopambola donc nazo sala onde nazoloba partout quand nazongela même parole nazoloba que éducation na opesa mwana nga ke no moni bana o bayaka na mokili oyo fote ba olengela bango nga na epsa ko jour na binga naza mieux te naza mieux koleka bato na nga na eloko te même bato ba en États-Unis so tuni ba soko noko na en eloko te rane na zamba dans la ville kuta en eloko te na eloko te mais nzambe na nga azosaki nazongenga devant ba jaloux nazongenga devant bana ya satana nazongenga devant ba oyo ba bunga nzela donc éducation mingi na obeteza pona mwana ngai parce que mutu mso ko beta tolo ki azala danser boy mais ayebi ata karo ya classe ya mwana ete akindaka na école ya mwana te oyebi mambo elekaka te na vie ya mwana vie spirituelle ya mwana oyebi mambo te ngana landela mamtu ya mwana nga donc nyonso na osala pota mwana nga okola azala na ndewa bana anglais background azala na histoire ya papa ya malamu voilà Prince Yawele obetaka toujours les solo moko lobi yo zalaka na eloko te bato nyonso ba na États-Unis wana baleki yo fanda kutu na zamba kotala yo na makambo olobaka c'est comme ça qu'on répond à penatea que mutatali Prince Yawele nandengo mikitisaka wana peut-être eza une meilleure façon te ya kochola peut-être bato Ken muto aleki nzambe na biso na nyonso azate muto aleki Jésus na nga na nyonso na mokili azate tu peux avoir le succès nde na lobaka okoza na mbongo ba mituka ya cher mais okoleka toujours nzambe na nga te omoni biso ba congolais na bito mesani ko finga mutu osa eloko bo finga otale tala biloko ba osala donc mboka ya bazoba bakeni piana wana bazoba mboka bazoba ta ba émission ezanga tina but émission zanini bo tango zo finga biso neto finga biso na bakeni bazoba yo za maele kasi fola kisa biso nzela o biso ko tama to za maele lokwa yo donc eza manière ya ko cholate ezali que babiloko to kutona mokilikeni ezanango lobabaka ya ba accessoire vanité de vanité ozomona parce que ils ont Valérie Assombi, Maison Blanche, Malcolm Assombi, Sandra Assombi, Jigo Assombi, Clara Assombi, famille on a batterie Assombi, Bazoua Mabeta Tolote. Famille on a Mututo à Kolana Bango et Baki, Bachungu Kitenge, Belinda Boata, Yann Luganu, Mélodie d'amour, Batouana Bazoua, Bakola na vie à bien, au moins la complexité. Au moins vie à bien, ça Kola raté papa na mbongo, vie à bien ça que on dit mais éducation ya ba parents ndé na episode jour na bi soki ken nga bi ken yoza mal éduqué c'est que na fingi ba parents na ba finga ba parents ba ningati donc na koloba ke ken na ratande éducation parce que ba parents ba pesi éducation boy ko yamba so moni mutu azobeta tolo mingi na biloko mokili ken au moins na mutu na raté éducation parce que nga na kin na kutena ba noko ken balobaka koya kini ya 2 semaines, 1 semaine ya fo. Yaka kindenga na ye na obeta soki ba 3 mois awa. Yaka tambola au moins ndé ba noko ba vivre ba Eric Chiswaka ba Didi Kabamba au moins ki ba noko ba vivre ensemble. Oh lelo to kende nganda yala. Oh lelo to kende ba noko ba zo vivre bien. Ozo moni photos ala ensemble pour oye ba valeur ya ba tout so nko komila kisa bobengelo kwandi na hotel melango. Voilà, merci. Alors, Bana Poto, Bolandi, Bozolanda Pebiso, Ndenge Prince, Yawele Azoloba, tout est vanité, balobi, nyon surtout, ekoleka. Totika kobeta katolo, nga danger, nga na somba mituka boye, nga na tonga ba immeuble ya boye. O ezali leçon oyo Prince Yawele azopesa, même bandeko na biso oyo bozo sala na gouvernement. Même bandeko na biso oyo bozali na opposition bapesio musala ya leta osala sala musala wana na mutema malamu soki osali musala na lokoso ya koluka koyiba pona intérêt personnel pona kobongisa libota na yo na famille na yo botonga bandaku pona population et souffrir
boye barango tout est vanité nyonso tout ekotikala mokili o ezali ya Nzambe. Alors Prince Yawel en tout cas eza conseil ya bien idée ya bien na participer déjà na des actions na yo o sali ya liboso to bandaki na homme de veillard et pas ya bakoko na biso ya mibale toye na orphelinat malgré okendaki pa papa Lutumba nga azalaki te. Pourquoi ba action mibale ya kopesa badon na même commune toujours ya Kitambo? Est-ce que Prince Yaweli okowanga na ke okola peut-être na Kitambo te? Nga na kola na nini na kola na Mbinza Mbinza ozone. Bon sokeza ekoi na Kitambo pa miso bakoma de sanga bia po ke na master na yo yango se pa ipa tenabite eza pour na bongo te. Bon temps na saki na Côte d'Ivoire. Est-ce que na Côte d'Ivoire ba ivoirien ba nga za ivoirien na za ivoirien te. Nga omoni na za vrai. Na linga kozana bato baza vrai. Na j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu comment les Ivoiriens m'ont traité. C'est des gens qui sont bien, qui sont gentils. Na sali 8 ans et demi na Côte d'Ivoire. Voilà. Les Ivoiriens m'ont beaucoup aidé et puis et c'est ngai bambongo na ngande na sara passe musa na ngana zamba na bimi na bi olena ketika mabonza na église ngana bi na mutu na pesa te ya na préférer na ngabongo ya pasteur azo ba pasteur ebele bazo skoke biso mbongo kaka mabonza badimi wana to pesaka bana na bango bakoma sala batapage na ba boîte bana na bango lelo bakoma ko humilier biso zana e problème akotindelo bandi amsusu baye basalio mabe amsusu atindelio bakulu na babeti yo pona mbongo oyo kaka tokenda opesa ba pasteur lelo komela biso problème mususu. Alors Prince Yawel action sali lelo bon pona nga etouchenga makasi eloko mo lobi bien na mambo ba pasteur tozonga mwana ngoken au moins tout ça l'émission moboye eza na but bata bana ki to lobela eloko o izoleka na mokili ndenge mozo bato ya kolakisa bilamba mitukate bato da basala yango bato ba ina bilamba lo ba papa wemba ba papa so kester ba beta ya danser voilà basala tan na bango bakenda nyonso etikala ba Michael Jackson ba kota na cercueil te to lo ba mambo oyo OK bato so bafandi pe mutu moko boya aleki biso afanda hôtel émission abi ken na yuma ona zoba ona basalemo mission bien surtout le mon pasteur vraiment tu as raison na ko tia moi point ici quand on a tia moi yombo ici quand on moni bande ko na so ba ke to respecter ba pasteur ndinga lo balobara nzamba lo ba ne touche pas mes oins mais devant Nzambe alinga ba ni nyonsto il y a pas une différence alinga biso nyonsto de la manière je suis en train de parler ba vrai pasteur ba mona ke loko na loba na lobi eloko a solo parce que tozo mona lelo oyo ba pasteur ba ma bale belé pasteur ozana kini mais muto azata msu na mboka msusu o nzamba ebisinga nzamba ebisinga be kaka na église ba onde balata ka bien na mwasi nae e bongo ba sali o ba ka kosambela poni bango bazaka na mbongo lokola bango te donc bango ba na nzambe biso to ba na nzambe te ko bomaka mabala mutu mo bo sambela tamsu na église azo sa mamabe noko mo bon église chaque dimanche neti Serge Kobla yebna na tanga komoni pena boy ndenge Jésus na tanga ba kombo abatu na tanga kombo noko moko bo chaque dimanche il parle seulement en langue chaque dimanche akoyaka nzambe alobi azo parler langue na tambo na kombo abatu teken naza mwana Jésus abenga batu le race de vipères papa na nga lwambo emba banzembo atakati na gouvernement ba Malcolm X ba tebele babunda ba Martin Luther King babunda pona droit ya batu so muto se lo mabe neti na église pasteur amoni ndoki est-ce que akoyebise ke ndeko ya komona nga na bureau to sola sima akotake kaka wana ndo sambele ki ndoko ebima so ba filma zoleka na TV pourquoi nga na omona bato ba osama mabe na lobate donc noko na sambela chaque dimanche a parlé la langue mais noko wana atika ka via batu te donc soka keni te pas vina nga niko kongolo ko bongsa karne kombo baninga mais yo chaque dimanche on parle la langue et bon en église na otake église te na ba vérité et bon en église ba yo karata te ke ndeko na biso aza mokambi na kati église akamba pe ba jeune aza na songi kotonga baninga mingi est-ce ba robenge te ba fandi sepe noko faut tika kombo batu parce que église ezetonga nzambe faut tika poni ba rolo bangote. Voilà, merci Prince Yawel nengo lobi to faire voir na batu ke non makambo to loba malgré ba rolo ba non
bato basala émission soki ya ndeni ni mais nga ba raison o esala nga na kendaka na nga ba église te ba groupe de réveil te nga mutu bato pena bakimisa nga groupe de réveil eza bango moko ba pasteur église tozalaka ya pasteur ya monene ya mboko oyo alobi lipamboli moko ya $200,000 ezotourne na église mondimi moko soki azwi $200,000 te boyaka lisusu église te abi o atie tembe alingi amettre nzambe na ye à l'épreuve aya na $100 mondimi akoya na $100 soki azwi lipamboli ya $200,000 te église o bandimi nyonso bakima première moto aya abimi na $100 alobi oyo aza na besoin aparticiper aya lisusu bato ya ba $100 babimi ebele lipamboli ya mutu moko ekomi ya bato ebele ayela biso ram ya papier duplicateur mobimba donc eza pena ribuki pena pasteur afandaki na palais apréparé alobi lelo na koskroke bandimi oboye abi baoyo bamoni $100 na bango eza wa te eza na ndako protocole leka zwa kombo ya moko na moko zwa na adresse après église bokendo zwa mbongo na ndako tolongwe na étape ya $100 abi baoyo mpe balingi baparticipe bazaka na 90 bato ya 90 boleka bato ya 90 mpe baye ebele baoyo mbongo eza na ndako bazwi bakombo tito kitaki na $5 sikoyo nga etanke voya nga etanke mutu na timba na nga natali na bi maintenant oyo eza rubrique mutu apreparaki yango ocréer sujet moko boye mais oyaki na rami ya papier duplicateur nga mbala moko na considéra na nga na bi ba groupe de réveil eza nango commerce bato baye koluka vie na nsima ya bible. Voilà. Et là, on le besoin, on nzamba linga ba vrai. Nzamba linga ba vrai. Soko melara masanga dimanche ifana na palin, bae kele ole no tika okende déranger nzambe. Parce que prière ya ba congolais mso mo pesa nzambe kanda. Prière tango zo matali on ka fiontole on. Prière mo pesa nzambe kanda. Nzamba linga ba vrai parce que il y a des gens qui vont à l'église, ils parlent de la gloire mais ils n'ont pas une vie glorieuse. Yo zo lobe la gloire mais yo okendaka chaque jour dimanche aucune église ko sala nini parce que tant aucune église il faut en monter ma malamu tant aucune église pour nzambe a manifester na vie na yo il faut en monter maman parce que kenda église ko sani au dimanche na pour osambela si ko passe ya wele loko e kam sanga pe oye olobino na ko sala 3 mois na Kinshasa 3 mois to ebike séjour ezana no mulai na badon ebele bele ozo sala parce que prince ya weli okozala te na batu moko boye peut-être kozala pe mwana kingandi pe toyebi na biso te parce que lelo bokoma bana ba ministre bokoma ka kobatama ongai mutu pamba boye na boye est-ce qu'on ndimi pe na mwana ya poto moko akoya Kinshasa aye pe na sala 3 mois na kati ya 3 mois wana chaque semaine au sala ba action ozo sala mais quand on expliquer biso peut-être eza na batu moko baza sima na yo peut-être. Non, Moutaza Simananga qui est derrière moi, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ et ma famille. Ma famille, ils sont derrière moi. Bon, je veux dire, ils sont derrière moi. Toute ma famille et puis mon Dieu Jésus-Christ. Bon, tu as zoko edengai. Nazana mutu mususu azoko edengate. Ezaki nga na luka na bénédiction. Na ebisaro na émission to salaka. Nga ba betanga de amassas aux États-Unis. Voilà. Na epso na sala accident ya 4 tonneaux voiture nie fuka ba boa kango. Donc babilo rona na tatou a na koma Jésus-Christ na linga tatou te na vinanga. Mais na loba soki nzamba monyango za alimbisanga olna tsa komba mutu okufa lobi. Ba msu ba tia ba koma mibali ba boya bango bakabwana. Donc je me suis dit je vais mettre le nom de mon Jésus-Christ, c'est ma manière de vivre. Et ça que non, il y a personne qui est derrière moi, c'est mon Dieu Jésus-Christ et ma famille. Ba on débat si manangai et zaka ke koyeba ko respecter batu ken. Soro yebi ko respecter batu oza simple et kozala bien. Kozala simple eza bien, kozala simple et l'incolobate koza yuma monde nazo komi kitabo ba noko belé ba nege belé aux États-Unis ba big this guy is the lion. Voilà. I'm the lion, you know that. Voilà, pense ya wele lelo soki peut-être ba idée ye ndenge ka tozalaka na pe nengo zalaka pe na ba bureau belé soki ba lo idée peut-être ya ça la fondation peut-être ONG moko boy. Non ça la ngote.
non ça on te ken balobi il faut soko loni obuka nzambe mutalobi on a bible soko loni obuka bato basali fondation c'est pas une mauvaise idée mais nga naza na idée wana te donc nga na mona puso na mina sala ngo esimba te nga na olinga mbongo na ken musalo nga na sala ka pour téléphone na ngai epanzanaki yo momona tozalaki to solana obongisaki yango na kati ya taxi quel hobby bisanga ok téléphone isalameka ndenge salami désordre wana nangana la kiso musalo nga sala ken parce nga na bomba elo te nga naza na genre bato te ke soki naza artiste fona lobela mamnanga musique be basketteur be footballeur te nga na ko lobela makambo oyo za importante donc mutaza na sima na ngai te na pe na posa osala ONG te fondation te ezaki mbongo ya passion na omona na biki nzambe mbongo oyo na sambeli na ke kopesa esika ya batu boye o ba na posa nango parce que tout le monde a pasteur tout le bel peka ba pasteur te pas bandimba so tout le bien ba pasteur ba moto fingi bango non on doit dire la vérité tout le monde il y a des gens qui sont en train de souffrir be poni ba pasteur mbonga ba bonza ba zoate ba ke ko aider pe na bato wana soki ba biki ba sa ngona ndenga molili Jésus Christ asala mom na molili te ken Jésus Christ asala akoya ko sala miracle na nda ko noza ba mbisi na ba mapa mais asala ngo devant ba tunions tout donc to aider mboka na préférence ke pesa bato ba na posa nango o ba sala raté voilà merci Sir Paulin Lumumba, Patrick Mayangi, Venangai, Louison, Ombata, mon vieux Jimmy Bella ou Bolanda Biso, Sir Nathalie Neymar, na Texas, wana Sir Nathalie Neymar aux Olanda Biso. Alors, point si Yaweli, Kosunga, eza nango mabete, kosala badon, eza mabete. Kasi ba Congolais pe baza na besoin ya ko soutenir pe bandeko na bango, oyo baza ya mitema malamu. Lobi kaka soki population pe esengi peut-être ba mema yo bakende ochao candidat soit ya députation pour okende o défendre l'intérêt na bango okende ko défendre peut-être ba difficulté belé peut-être o bango ba monaka est-ce que pense ya welo kozala après peut-être na pesi no grâce te ke mene Corné Kobeta batunanga nyos na pesi bambote ba fiston les mola ba daro manteki la michu maton de l'ékerliker en batunanga mais je suis pas un politicien na okende bazonga na divagation le roi foi na kinega na rosa la honte non ata ba memanga kuna na et loko na rosa te ken j'aime être à l'aise dans ma vie c'est quelque chose que je peux pas faire na rona ba dia kinga na vrai je suis pas parfait mais na rosa la honte dans tolo ba makambo nyoso rosa lozata vision mo na sima honte vision nangeza bénédiction vision nanga c'est mon fils il est mieux que tout sur la terre moi nanga leki nyonso donc roelanga oyena voiture za na 6 millions de pneus okosomba ba avion ba nzeta fufu ba maboka quand je vois mon fils na omona dia ki na gloire c'est que na eloko na senga nzambe nabi nzambe na mboka nanga liboso na États-Unis apesanga nzambe moi nanga liboso moi mobali apesanga moi mobali petit moko bogard poli moi nanga na lele na ndemo donc na vie oyo ata muto alingi apesanga lo na oboya parce que moi nanga aza mieux ko lekelo nyonso ato sombi ndako za soki ndeni ni ba na habité ba avion ba nini nazana mwana nga na tina eloko mona simate eloko na nango tina eza bénédiction za mapambola mwana nga polo bipita msuna ozate na otikile nini prince ya wele okamusanga na amono neti kongola liboso oyo azokaba sans rien passer na simana ye que non na habité oza parmi bara congolais o bazana mutema oyo oza nango alors prince ya wele na bi ebele o ba Olanda biso tobetaka lisolo na yo oza parmi ba client ya makasi ya maison Vexas bato ebele pe bamitunaka bamona bino pe bato bolataka mingi bozalaka ba ambrière bokufaka pauvre na mwana oyo ozotutela tolo awa mwana koregrete abi papa na biso azala somba bilamba ba autant papa tikelinga eloko te kaka mwana ozokumisa mwana un jour pa kofanda na chambre azolela belambongo papa azwaki abebisaki na bilamba est-ce que prince ya weli olobi ata bakabeli nyonso tout donc eloko esala ko plaisir koleka biloko nyonso mokileza kotala kaka mwana oyo nzambe apesa yo est-ce que okanisaka pe ko préparer lobi ya mwana na yo nakanisa ko préparer ngote vie nanga Faustin Moronza ebi
Eric Avula Masananga, Bavienanga, Hippolyte Malonga, Gladys Basilo Abaebi, moi nanga il est tout pour moi. Donc babi toute vérité n'est pas bonne à dire. Oza TV. Na rolo belo ronyo so na osela moi nanga te na royara kini ka rapona divagation te obena ka rapona aider pour moi nanga eza éducation na e. Bon, ata bilanga ndunda pa maman nanga na onda na kini loko na lobaka yango wana. Metanga bilanga ndunda wana na masangu nango pene e bota omoni pena ke ba mama ba ina ba basaki ba obuka masangu nde bat ba oyebaki muto tozo buleta msuto lekie azane ne lorote ndenga bazane lorote mais azaki ne na Jésus Christ bat ba oyeba parce que kongola lingara ndenge mère azaboye abeti ma borona Chanel aoke sombango ayebisinga lobi koma mama nani Saratola ndenga azaboye ma borona Chanel abeti il faut ayebisanga que non qui na magana ki somba tanga sombi aye oh ayebisa kinga donc on lenge loko tozo sa oyebisa ye papa ngana ki na mboka na ko luka donc nami kitisa na ndenge mo ki na oti zamba na ye via telinga mbeto masuba na lali donc na kinda ko luka mais il y a des gens qui vont dire que c'est que le grand frère Blaise Boul avait dit rendez-vous na kitata nde ba koyeba mboka mundele nga beta tolo te luxe na mboka mundele na landela ngo mingte mais awa na otiki ya mwana ngani voilà. Bonne idée. Soza ba idée bongo pe eza ba bonne idée. Alors, na ba vérité na okaka webi ke ezo lukelo pe makambo ebele. Parce que mission liboso to salaki na yoki eza na ba congolais mususu. O bofanda na bango tant que ba congolais tandis que ba congolais na bazalaka ba congolais ya lokuta. To ki il parole pe ba plainte ba salio déjà ba porteur déjà plainte. J'ai dit que le baron Armandine Moti. Non, va porter une plainte. Au moni Congolais linga, au moni naeboy. Son abandé au finga pénal le grand mon père, non finga fali pour pas non finga papa chobe vient en Antone. Au commis pénal qui non vérité à ouer son ebimi na poissa. Tala batu ba qui est là. Mais son on le belo koza vérité. Au moni Congolais tout azan na mboka mundele. Soki kaka aye botunier. Au kangamana ba Congolais. Nazana ba congolais te mais baba ndeko no poni ozana bango te pas congolais alingi vanta alingi via compétition soka zui akitisi baninga do azo sala mabe moko boye siko ba barba papa mususu ba okende ba ese babi oh yake sa be mission na komba ba tupo nini mais tango ba kotaka omoni kotonga ne kotonga na nga sara kotonga mututu a chrétien na o chrétien petit na nga yan mututu a chrétien mais vie privée mutu ba kotaka te yo rolongwa te ke oyebite makambo oyo mutu na nga cameraman na osala Landry nzeza osala oyebite o bandu kota na vie privée ne mona mboka mundele nyonso ba pays tout au Congola longwa à part en Afrique ba en Afrique to linganaka na mboka tout ya mundele bato baza na lo basungi te parce que Judas patongara Jésus et pas batona vamba bateka Jésus à cause les makambo donc kindaka boté na oteke na cause mo makambo vie wana soki Thomas Senge opesenga boye a créer la loronde atongi bato ba mabe koleka mibali le roi biso bazate basi je t'avais dit quand tu respectes la femme tu respectes Dieu tu respectes la femme nzamba opambola mibali belé na mboka mundele ba respecter basi te tangelanga na Congo Brazzaville a combien de photos ya basi ya mitakala oyo zoti Congo Brazzaville et utaka biso ba kinwa WhatsApp kaka papa oh vidéo ya mutu bebimi bande ko na yo bango kuna pa grâce mbisi kaka bande ko na obasi bande ko na obasi ozozo na nzoto na bango limbisanga na balingala bolumbu keno bina linga oponi popesa ngata na s'exprimer elo na lingela ko ngwana donc congolais na mboka mundele via ba tsoka ki kotala moninga po ba betaka masolo ya moninga et po betaka masolo na bango non il faut ba attaquer famille mombe famille na boy ngasko nazo telemelango d'abord un oza spécialité na Congo osimbaka carton ya nini ya Thompson osimbi kazia masanga metanga uti poto na kin olimba zo spécial mboka na bino moto ya ngana osimba te sopata nga jike ngasko na oboya ba biloko wana nazanga moko me ba obayas mape ba koya tango le bes comment ko porter plainte na ina répondre bat mususu ya na normo be komona yuyu kai na die donné ambelia akende na famille nga kolela alobi
il y a père de la famille, il y a bala, aza responsable. Ngana tangi kombo na e aza bande ko na pouvoir à porter une plainte. Baba papa o babenga ko babenge 4 batantine pas mibalo batonga nga benga batantine ngalula. Voilà. Batantine ngalula o bakende ko sola na e. Nene sabango lo moko. Na fute. Botu na yuka ina Christian Kaitaba abetaka ba mbata poni nga bwaki na balcon poni. Akanga na restaurant na nani. You nigga, you know you've been talking about my family since 2005. And now it's 2018. You keep talking about my sister. Nigga, you ain't scare me. You ain't scare me, nigga. I'm telling you the truth. You've been talking about my family since 2005. Nigga, I'm ready for you guys. I'm ready for you. I'm telling you the truth. You a punk. Joe Oyo abanda ma solo ya femme. Au moins, il y a un compte à rendre. Tout ça, l'émission. Tout ça, l'émission bien. Ngane no ba makambuki Congolais. Tika. Cause la spéciale na mboka no oyo banjo budé baninga Congolais to tika koloba ki mboka na se fe bonga tango lingi moninga bonga te nazamona Jésus nzambe nanga telemela bato abanga bato ke boza ba race de vipère pasteur en église amono zandoki ensemble devant bato azo na bureau te otanga kombono ba o ba mona ke na sala na tsabe mission na komba bato non nga nazo répondre na marque nanga. On répond les imbéciles par le silence. Si tu restes trop calme, l'imbécile va te gifler. Pourquoi sont les imbéciles? Ne yuyona alekanga na mbongo ana suke bele ko lekanga na fingi ete na TV na binete ke mutu neza kwa machine à galette ba éthiopien na fingi ete alekanga na bakar fingi ete mais noko wana c'est ma manière de répondre kende na lobika ke pasteur soko zandoki lobano na miso abatu ngana zoloba ba o bazaba na nzambe bazo sepla tozana batu mso yedo mona bakanga ndoki na poto o ndoki mutakala te ezara na kin ebo kasi biso ko tona bandoki te batu mo ba séparer batu noko wana musana e ko sara baninga mabe vie musu na tanga ko moni miki petro o na epsa ko na binde ko na biso alango na fête azo sumba na fête ni konso mobali oloba ke ba aider abandi ko filmer ye pa benga ba parents nanga. Vous trouvez ça c'est normal? Ton frère congolais au filmer au partager Serge Kobla l'église chaque jour ko parler la langue ngane takanga photo te toza ba mastater na numéro nete mais tu vas te lever pour aller parler des gens tant on répondre siko et ça tout ça l'émission tout le bien mamba bien pour famille nanga ba pesa nga conseil na bible beaucoup ta mambote naza mwana Jésus no telemela o ba otambo mabe et puis na bisi bato na nyonso naza mobile lokola bango na ozonga na États-Unis if you a man wait for me I'm going to come over there we're going to talk like a man punk. Voilà, merci. Ba bombardement aux obeta ulingi to kate aux même en anglais to supporter kaka alors zona no mois 2 minutes ya ko pesa ta bandeko ba landa biso mombote pona moni net colère le qui trop mais colère na ce qu'on a comprendre ngote pozo memelanga colère na anglais ce qu'on a zo yo kate za ti mo pepezo le kanga matoi kente et puis singa kanda parce que ba noko ba vivre ma bende ko nanga ba noko suka ngamika ba msukutu so na zongo ba tika omona na obenga bango te musuku so na zongi ba tika omona ngana ba o benga tanga na ba komba ah kid bon apesi mote na famille Kapuku masalanga papi Kapuku Mira Kapuku Rudi Kapuku Mukulu Chechi dynastie Bea petit nanga Samira Kapuku ya swag na pesi sœur nanga Jaël Malonga yo yebi Yasmine Ngoma mon pote Dadi Shabani mon fils spirituel on a Dadi petit nanga Junior Kamandwa Kevin Moussange Kevin Chimbananga Barbara Mamba la tigresse noire Kati Yembe yo yebi Kati Yembe munanga kat de bronze Gertrude Thérèse Lundu sœur nanga pena o ya sambela solo Thérèse Lundu bino tembit fallait le bino tembi na même likolo mwana Jésus masananga mbuta base Michel Maemba boss London dada muzinga mon fils mabanga na nango yango wana mais liste ya mulai comme déjà mutati biso sin ke tokata même leki o ya ngamoko na boa qui était petit nanga yaya Dadi Shabani pire petit nanga Nathalie Neima obwagete obwagete déjà siko petit nanga moko
Donc yaya Dadi Shabani na boaki ete siko na oze siko baba papa ba okende viens na kumisa ka boaka kyote arane loko to kanga mayen po ani na aboaka kyote na article bon basa polémique nde ba mesana. Voilà, merci Prince Yaweli, merci na yona no premièrement na makambo nga na moni ya valeur ozosala po ba polémique eza na ba fitirité mais makambo ya valeur nde na peselio merci parce que ozosunga osungi bandeko na biso na orphelinat place tokendaki esalinga mawa makasi po ezali mabele na nga na kola orphelinat na eza na kati ya camp GD donc place nga pena na kola place wana basala orphelinat ndengo pensaki na bango en tout cas félicitations tokendaki ko accompagner na homme de VR donc o nyonso tout ozoloba makambo eleki mutuya o touti ya kopesa ba action ya kotala baninga o bazana kati ya pasi. Je pense que na makanisi oza nango lobi pe tokokende na ba hôpital tokokende pe na ba place ebele. Merci vraiment. Alors na osenga bandeko nyonso tu o bozobenga nga ken piana émission boye bazofinga yo en tout cas mikolo na osana no misala na osana be émission ko finga batute donc pense ya welo okobosani lo moko na bosana nga pesaka mbote na Frankie Kalema na bosani masana nga sam boss one samulu me boss one donc ba noko tu États-Unis ba viebula ba Pharaon Seni Magdadi Malambu bango nyos tout groupe na bango tout ba Eric Ngoma full radio donc mamo na lobby na osenga bolimbisité parce que gare où le temps obundanaka na vie na yo mutu afutela ko téléphone na te no blaze télé mabumbastique na ele tant bonyo kwa mara mutu apesa bino ninte il faut biso to bana Jésus Christ to tika ate poto en États-Unis mutu mo auti soki na planète nini ayeka ba nukota ka vie privée abatu ngana ko répondre so ba principal lobelelo rone boye azo ko attaquer na ko attaquer et si la pété bango ba otikate ngape na otikate soki ba musu ba mukolela parce que ba ebiki na mukili mo ba bango tant na obeta na TV boy soki na bosa na Sarah nani Sarah Tola so razwaka yo prince ya wolo za important mais ken penelo ba ken prince wana arasongi songa kota avia batu ba mona ki personnalité ya bango zo kita pa mokili membezo yoka donc moi mobali tika ki songi tika okota na vie privée ya batu tika kolata liputa tika oza tantine ngalula you know they call me the lion Mr Versace zone 1 level 10 agua. Voilà, place monsieur Bebara Yangwana. Nakati nanga. En tout cas, merci boss Junior Mawete. Merci sœur Pauline Lumumba, Adèle Djogo Bago Danger, Patrick Mayangi. Donc na soki si wana makambo nga na poser ba question eza par rapport ya ba réponse o ya pesa nga na lingala. Ba don't ba what wana vraiment na yoki nanga biloko wana te. Donc wana amondi nanga te. Tosuki wana merci. Vers 9-1 dans la maison comme jamais. Retrouvez ma soeur Fimbuna Fimbo avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez un bon kata avec de bonnes images, contactez Fimbuna Fimbo avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbuna Fimbo avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbuna Fimbo avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Bulls09.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Bulls09.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Bulls09.1 aussi.